Yaya monde à l'envers bon qui est compliqué et ça dit qu'on peut ça mutu ko soit ndeko apesi li solo papa fisto beta li solo ya camarade nangai kombo na ye feza tozala kabiso nyonso tout na France na Melun camarade nangai akufi nzoto na ye eboyi kokota na cercueil na morgue nde basokolaka moto tia na cercueil aboyi camarade nanga picle aboyi kokota na cercueil likolo nango misu na ye ezali kotangisa mai azali kolela ebembe ezali kolela en plein France mpona nini mobali na ye moto asacrifiaki ye yaya talaka mobali oyo okobala mibali nyonso tu te ezalaka mibali ya kobala tala mobali oyo na nkombo ya Doli asacrifie mwasi na ye feza na France na Melun mwasi aboyi kokota na cercueil kasi famille eyebaki ndenge nini ke basacrifie mwana na bango epai ya mobali na ye Doli yango biso tokobetela yo lelo awa voici l'homme na mateya na ye alobi lelo bakasaye orgueil esila bango bazalaka bato ya mbongo toyebaka moluba badiamantifere sika bo esila basuka na wewa basi ya baluba bazalaka basi ya lokumu ezalaki difficile mwasi ya moluba akosala bongo kindumba me lelo oyo bakoma kosala kindumba na ndako ya babala eske chibau ekufa ezalaka lisusu te to qu'est-ce qui se passe tokosola yango mpe awa na émission ele tokozongela yango mpo bengaki biso tokota yango alors en détail tokota yango en détail na émission ya lelo que nous on avait connu les biso tozote c'était kasaye ya mibeko on savait que mwasi ya muluba mobali ato tiki ye 15 ans okozongo okuti intact oui ou non mwasi ya muluba okotike 20 ans mais la maïla à la place aux okuta ndengo tikela ye na tuni bango lelo botambuli likolo ya biloko nyonso wana vos femmes se prostituent dans vos maisons bibaou biloko akala wana biloko ya mboka maintenant le muluba qu'on connaissait mutu ya mbongo mutu ya richesse lelo tosuki na bamoto où est voilà. le diamant muluba asuki na moto où est le diamant minere ezali wapi eza dû ya nini qu'est-ce qui a fait que muluba oyo azalaki riche lelo akoma pauvre abana koimmigre na province na ye akende na province ya bato mosusu epesi ngai motu koswa ya kosakana te yango tokosolola yango awa lelo mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance mpe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka na komite na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mba liboso oyo oya olanda biso tosengaka na yo ndeko yo osabone soki osabone kobosana te kofina cloche ya notification mpona orataka programme na biso ata soki mukete tolobaka yango chaque fois yaya awa na radio lokole ezali le seul programme la seule émission oyo papa na mama bafandaka bayi kotala na suka nango bakosimba quelque chose yaya mokili oyo ezali malamu te naesaka bino chaque fois oui de coloribus and de gustibus non pour disputandum les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas mutu mosusu alingaka na ye abala mobali ya étranger mutu mosusu alingaka na ye abala mobali ya mwana mboka mutu mosusu alingaka ne mwasi ya muluba mosusu alingaka mwasi ya mukongo mosusu mwasi ya pembe mwasi ya mwindu kasi yaya talaka esika okobala yo mwasi so okoti deja na ndako ya libala tolani mobali moko mobala sala ba cash o chambre o okota te o chambre eza chambre na ngai o nga na wasufri o nga na kosala o na moni vieux simba te toke na église moko songolo po ya ba secte mingi ba kobenga yango église ba kokosa toke na église moko songolo tango okota bo ezalaki secte bato ebele ba perdre ba vie na bango ba famille na bango propre ba innocent banoko ya bato baza ba innocent mais ba plaka bango kindoki tala esiko wuti ya lisolo oyo epesinga chair de poule tokotanga kombo mais kombo ya mboka tokotanga te d'ailleurs totangaki yango déjà mutu apesi lisolo oyo camarade na ye tokobetela lisolo ya Feza na Doli Feza azali congolaise ya Brazzaville Doli azali mutu ya mboka Benin
batongo baso banga suma kambuti Congolais à Brazzaville, Congolais à Kinshasa, biso bato mo raté bon mutumtana bakuna to pekse yango te maintenant to mala miki yango sa kande ya te na kinde sika finale ezalaka obima libanda na Europe na Afrique du Sud na Belgique na France wapi tellement biso nyonso to sangana kuna eyebanaka te nani azali nani do na kinde ya finale ezala na ekomela ote ezala mwasi mususu kuto kanaka te okobima na ye na poto to surtout ba mibali Voilà, il y a moi ça doit qui mobile musuku na kisasa alingaki apusa na ta pembeni na ngai te. Mais na poto awa abimi na ye. Pona nini eza ba réalité ya vie. Yoka lisolo. Ya ba si moko soki ba parents balobi no to lingi mobile ote, to lingi mwasi ote, to yokaka. Oui, c'est vrai, ba parents sont de la jalousie et ça ndenge bango mais il faut que ça la examen de conscience pour yeba ozali wapi. Papa Fiston camarade nanga Feza ba ya presque bango nyonso bazaka na poto. Feza bazaka na poto, ye na papa na bango na mama na bango to ya poto bana mike to kola. Kaka ya na bango moko ya mibale atika na Kinshasa. En fait, baza ba Congolais à Brazzaville, mais mingi Kinshasa. Alors, ba vivra beaucoup plus na Kinshasa to que na Brazzaville. Maman na bango, à vrai dire, Congolaise ya Kinshasa. Papa na bango nde Congolais ya Brazzaville. Donc, comprenez baza en cheval. Mais ya na bango ya mibale ya mobali, azalaka na ye na Kinshasa. Na barumbu wana. Papa Fiston, Feza bakendaka poto ndenge nini. Papa na bango, azalaka ancien boxeur. Tangu compétition mo ekendaka, donc Feza bazwaka ye, bazwaka Feza te papa na bango akendaka na compte ya boxe na Congo, na ba équipe ya Sonale, ya Brazza, bakenda kuna. Bon, mama tikala, papa basala ba compétition pe ici là, mais papa tikala la d'une manière ndetse mutu ya malade atika na ye. Bref, kotika na papa atika na France abengi sa famille mobimba bakenda kuna. Feza camarade na ngai na yebana ki na yenga na Congo na Kinshasa. Na yebana ka eto bando na Kinshasa donc bakenda poto liboso na ngai et puis ngana ya kolanda. Papa Fiston to kena poto Feza ya poto na âge ba 16 ans. Ba 16 ans. Ngana ya kolanda na ba 20 ans. To woman na mikili ya poto Papa Fiston. Ngai na tana mobile na ngana bana Feza pe ka ndesa ki ngana bala ki liboso ya Feza. Na bala ki liboso ya Feza donc et comment que moi jeune muninga bali te mais na bande ko calmer Feza. Feza yebisi ngai mobali moko azolanda ngai na kombo ya Doli. Doli o apo Doli asa béninois. Ya. Ozolingo ba béninois. Tu as benin beaucoup ça kana bakisi bana habité ya s'appelle na ye c'est un type très bien il parle français donc ça va. Boyebi yango na tuni est-ce que azolinga yo to bozalaka déjà. Oh non, la rebonse de la haute mon ami, tout ça là déjà. Boyebi yango apexaka moto alinga kende. Oh ça kei ba pekisaka li souté. Papa Fiston, oui c'est vrai, Doli wana c'était un type très bien. Abadé ko s'occuper na Feza comme il se doit. Ba ye tango comme niveau ya ba parents tango ba yoki que non Doli yango azali belino. Alinga ba jatance so moni ko katapelo ya Congolais ya Kinshasa to ya Brazza mais aza béninois. Tango ba parents ba oki azali mutu ya Benin, mama ezitaki, mama ba Doli, mama ya ba Feza aboyaki. Na insisté pas Fiston, na biso, na ba Feza, biso so fana na bon, biso fana na Melin, mais ba parents ya Feza, ba famille ya Feza na poto, ba na banlieue parisienne. Biso so na Melin. Ba parents balengaki ba douter peut-être ba ça béninois boye ba douter bon tellement Feza insistaki et balengaki moi na bango akoma asala heureuse na mariage public ande zalaka ça va ko accepter. Doli akenda apesa mbongo parce que papa na bango azaye mona poto kuna mama na bango na poto mais ye Doli azaka ka ye moko na mikili ya poto.
Basola pe les deux familles na Benin, basolo la karane zalaka. Ba pesa biko alibala onze ba ko pesa. Mais chose vraie, Doli wana azalaki vraiment na position pendant mingi mingi te. Azalaki na position pendant mingi mingi te. Mais nzamba azalaki grâce tant babalani Doli baba na camarade nanga Feza ba ya kozwa ndaku na Melin, voilà. Na Melin wana ba de ko fufa comme se doit, ba boti mona ya liboso, ba boti mona ya mibale, via donc kende vraiment na ndenge ya poto hein. Na ndenge ya poto visa ki pena bien penate. Mais so ki na ndenge na Afrique, hein parce que moi bien mais parce que vivre na ba KF ba benga on KF so bilo ba mbongo mike wana doki. Eza ki pena bien te. Alors Doli abande ko loba mais comment est-ce que nga vinange kende bien te bo ndenge ni nga na za beninois nga ifona komaka na mbongo nga ifona sala entreprise awa na poto awa nga ifona somba ndako na poto awa et camarade nanga Feza biso yeba makambo ya suki donc suki pena ki Feza soka kangi suki ndimela ngai doki ayeba ba suki. Alors Feza ane ça na salon moko boye ya mutu salon pesa ikuti ya Camerounais mais alors bon Mike ane ko bima donc bane ko se débrouiller ndengona mais il ne manquait de rien à la famille parce que na bango to baka bien mais ndenge moko boye parce que na mutu kate eloko moko te mais ma futa ndako no bango bana ba okende classe donc vie ke nango ça allait tellement vie wana mobala alors c'est pe nango te mobala dit à sa femme camarade nanga moko ebisinga o église moko izalaka quelque part na Lyon nga il faut na kende Lyon na kende okuta na église wana so comme église wana kuna bato ebele so bakota église wana bakomaka ba riche bazaka sous ba pauvreté église ya marque nini wana nga il faut na kende kuna Feza yebisa Doli papa totika makambo est-ce que nous on vit pas bien, est-ce que moi je suis en train de réclamer, est-ce que moi je me plains, on est très bien. Attendons le jour où Dieu va nous bénir beaucoup plus davantage et vous allez bien. Église on ne sait pas. Église nzoka ezali église te ezali bisika babe okoya ko sacrifier mo bono pamba wana Feza sa Doli évidemment Feza asolana pi camarade na ya pesi li soto kotanga comme on a été tellement le mari avait insisté, il le marie akendaki na Lyon na église wana bayebisi savane ezali awa bayambaye ba secte wana na flatterie moko soki okende église ono na to sangisa mbongo to yamba ndeko aye pona lelo salaka attention eza église malongo eza église malamu te tango akenda kuna basangisa mbongo ba contribuer ba pesa mbongo epai ya Doli mbongo apesa ya 3000 € contribution. Tango akomaki de sa église yango, soit disant église, mais aux hommes on a mis tout que tandani wana c'est comme si pauvre à la guité. Doli n'était pas venu seul. Jour wana, ba yaki soki 203. Ba côté là mbongo, ba kabola 3000 des mois. Tango azongi a présenté 3000 et pas à moi ce n'est fait ça. Mais tu vois chérie, j'avais dit quoi? Cette église là, essaye ba tuminene, na moni ba mituka kuna. D'ailleurs, tu sais quoi? Ça m'a étonné to nasuka presque ya mateya. Na yebi zaki mateya soto ndenge nini tala basali ntintsani pona ko accueillir biso basangisi mbongo ebimaki 9000 €. Tozaki misa trovoli 3000 € ya ngoyo. Papa Visto Feza mutema zaki beta abi église va pesa 3000 €. Église awa na France na poto. Ma bonjour za ya ko batengo ya ndenge oba ko sala ntintsani ebima 9000 € yo za 3000 €. Est-ce que ouais ça dit ba gisa ba ndokité? Et ça dit, bah, sexe, oh non, tu sais, sois calme, mais boye le robot. Fais ça, douta ki nango. Mais, quand même, mbongo wana, bah, soit ki yango, bah, utiliser. Alors, ndambu ba bomba ki. Lokola Doli, bah, ebisi Doli, non, yo lokola oza Benin, oh, il paraît, siège na bango social, et ça la kana Benin. Ye, il faut que na Benin, kuna, bah, introniser ye, et bon, tant à kozonga, à comment na bakamundenge et kofulu kama. C'est vrai. Doli peut être un bon mari. Asolo le pena moisnaye. Non, en tout cas, il faut la kende mboka. Mais Doli, cette fois-ci, n'a pas dit la vérité à sa femme. Feza. Kenao kende mboka.
na ke l'église wana benga na kende kuna soki na yeba ko introniser nga bo habiter Doli a kosa que non na kende quand même côté nos parents ça fait longtemps na mona libota na ngai et puis on a yé na te kata lupangu moko et pas na biso kuna nya na mbongo to banda business parce que boye na mona bla ça ne tient pas to golo na biso France to ke na biso na Allemagne Fais était trop sûr bana mi balé y a pas de souci Doli akendaka te ake na mboka na bango Benin. Nzoka te wagendaki na mboka na bango Benin. Oyo agendaki kosala kuna on ne sait pas. Yaya, soki oza na kati ya ndako na yo na mwasi na mobali, ba sous-vêtement ebungaka. O ba sengle ebungaka. O elamba na mboka ebungaka, elamba ebungaka, elamba na ebungaka mona ntendenge nini. Elamba oyo eza salaka attention, soit moko na bino azali bena mwa clarté parce que elamba na ndako ekobunga ndenge nini. A moins que bota na singani banda ebungi, mutu ayibi yango na nko to na ndenge nini. Na kati ya ndako, bozalaka wana sous-vêtement ekobunga ndenge nini. Sengle ekobunga ndenge nini. Elamba ekobunga ndenge nini. Ya to peni to so la pembe. Est-ce que komi? Voilà. Alors, tangu Doli a accueilli Benin, à cela qui 1 mois. Évidemment, pendant ces 1 mois là, bah, on a moi sna fait ça, bah, solo là, ngape papa fils to solo là parce que azali mobali ya camarade dans tout yeba, bah yeba yipra mbal nangai. 1 mois après tangu Doli a kozonga na France na Melé. Ayaki na bablo ko mo muke ya koteka, ayaki na bazin, ba Cotonou ba fantaisie, ba déficit, musu ba teki, ngai pe kutu na joie. Ngala ka ba nga feza to déficit pe be musu na Château Rouge to pesa c'est bon. Tangu mbongo yé et j'avais pas compris on avait quoi pas compris, c'est un mystère boko boyi. Mbala moko Doli a pas fuka. A pas fuka a komana ba mbongo donc pas visto ndenga kenaki Benin ay kozonga l'espace il y a 4 mois asali 1 mois ça ay kozonga mois 3 mois moko boye mamba somi mutuka asomeli mwasi na ye camarade nanga feza mutuka pas visto ba bimi na ndaku wana ba zwi ndaku ya bien par rapport ndengi ba laki wana mais kaka na Melé histoire obana minya Melé ba yebiango bande ko Melé mbote na bino en France on est ensemble Radio Le Collet est près de vous bande ko Autriche mbote na bino c'est en Autriche Radio Le Collet wala so partenaire Autriche mbote na bino bande ko Hollande mbote na bino Zurich mbote na bino bande ko Witbank na Mpumalanga na Afrique du Sud mbote na bino Maman Ebezola de moi, la Monio, on est ensemble. Merci, na maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Oumela, Nzoto Kolongono maman, Toulingo za bonne santé. Au combien? Papa Samuel Miguel, est-ce que Komi? Mbotenayo, on est ensemble. Marie Bivens, Ozali, na Monio, na Bosanité, mon ami personnel, JDK de corps, Soda Poto, Soda Nabisi Amikili. Vous comprenez? Combien? Voilà, Mbotenayo, Soda Amikili. On est ensemble. Voilà. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler Bandekone en Afrique du Sud. Artiste et musicien Kabose Boulembi, en Afrique du Sud, à Outukobeta Festival Mada City, na Cape Town, et pas puis Infokapa, à Okazaki Yango, na Bokasite P, na Bapui, ya Ngandu, Théo Ngandu, Chilamou, na l'idée, Moutaleki Bato Sanambon, na Cape Town, Théo Ngandu. Bazalaki Wana, donc, Sikaboué. Kabose aza na Johannesburg akobeta concert na samedi oyo et samedi oyo Pâques do ya ko fêter Pâques na Afrique du Sud concert wana eza billet ezali 200 je crois et via épisode 350 je crois donc beaucoup de internet partout boso ba billet pona bo savourer beaucoup ka ba nostalgie ba niao ekobeta ba mbwa donc ba voiture sans moteur donc ba Julia. Donc, on s'en a si Dieu le veut. Déjà, lobby, tout ça, la émission, na kabosé, tout na émission, na kabosé. Maramba rolobé, belé kabosé. Et notamment, la cambia petit naïe et bien affilé. Est-ce que c'est vrai qu'il y a bomba bien affilé là, wapi, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe, comment, à Kota Maison Mère, comment, mouvement et Panzana, comment est-ce que c'est vrai? Nan l'idée à Panza, Big Star.
tokolanda yango na kabose wana kozala bongo lobby. Voilà. Tozongi siko na lisolo. Tango Feza comme na vie à bien, yena mobile na ye. 6 mois après, mbala moko Feza abandi malade. On a zoyoka moi ndoto pasi sali mo pasi e moi mukongo makolo doki. Osomona malade boko ya mwa ndengo wana. Tango makolo bandi ko vimba esali moi bien te. Feza kena na hôpital. Ba fisto ngamutu akena Feza na hôpital. Ba koma na hôpital wana. Hôpital ba checker ba mona eloko ya malonga te ezali. Ba mona aza bien mais mutu aza bien ba zoyoka bien te ndenge nini. Alors, ba médecin ba obligé ba interner d'abord ba interner Feza, ba interner ba bendi makila ba zatala ba exemple ba zo mona eloko moko te commissariat. Et commissariat Obenga mama yaka nini mobile na épée doli azoko ya na hôpital hôtel moi c'est qu'est-ce qui ne va pas papa to sambela okomona mama ba Feza ye wana biso to sambeli ba pasteur o ba melin ba ye ba sambeli mais eloko mo ezomona raté ils ont vite compris que et komaki mystique siko moko to bale ko vanda na camarade nanga Feza yango nazo bimisa makambo o na esango be pa na bango papa fisto Feza ko esanga mais des fois il fait ça da betelanga lisolo o na beteli bino o bien on va la la secte bon à Lyon boye mais on n'a pas compris est-ce que tango akenda ki pa na bango na Benin secte wana mutetinda ki ekuna te tango akenda ki pa na bango na Benin secte wana mutetinda ki ekuna te on ne sait pas tango aye kozonga to kuma ba mona mbongo et kuma ki na mbongo bala moko et puis ce que je pas compris voilà fait ça je bisa mninga na yo apesi so isolo keno ba sous-vêtement na ngai moko e bungaka sous-vêtement na ndinga mingi boena lokona lata na mona te elamba na ngamo boena lokona lata na mona te donc c'est comme si alors, je ne sais pas je me soupçonne pas mais na mona rappel de mobile nga na mona yesu moi clarté est-ce que ba secteur que na Lyon wana ou église que na Lyon c'est là qui secteur on ne sait pas donc mais bon baka secret to sambela mingi wana Feza solo ba soki likambo komeli ngai ay samninga na ye papa azo bisanga pa fisto bo surveiller ka bana na ngai bo tala ka bana na ngai papa fisto na France na mele wana to sambela ma de mona te camarade nanga sala 1 mois l'hôpital Feza et après ces 1 mois là Nzambe a permettre que Feza azalate Feza ayi kufa Feza adimina akufa. Feza kufeli nini? Tala kutseki, tala kumamba. Tangu Feza kufi, alors sangu peye, Feza kufi karadesa ka sava, mobile na ya lela na net na film, mobile ya le doli ya lela Feza lokwa na film, wala morgo sava, juba bisaka corps. Parce que corps na mort bakenda ko sokola corne tango ba sokoli Feza koso ba koti sa Feza histoire vraie na France na Melin ba koti sa mwasi na Chankey mwasi abo koti na Chankey ba ko zo ba tomola libo ka Feza ngabo libo ka Feza boy donc moyen edindezate moyen koti na Chankey ezate oh boye ba morgene ba sala ka ba ka bebele sikoyo likona ngo ebembe ezaki na mort la figure mais tant ba sokolo ba tie wana libore komi boye ezaki ngokota te et puis otal na misu boye maya misu ezobima donc ebembe ezokolela oh bato ya mort ba bino oyo komi eloko mosusu abwe babenga siko famille papa visto numéro oyo tika na hôpital ezaki numéro na ngai boyebi ko hôpital awa ba garde malade basaka te batika na numéro nataki numéro na ngai liboso na mbala na ye bibale babenga ngai non je crois ezaki mobile na liboso ya ngai mbale c'est fort possible babenga ki mobile so pas so yamba te so pe non sait pas mais ta ko benga ngai yonde ko ya Feza oui est-ce que boko ya rapidement à l'hôpital awa na morgue oh ngana mona ko de suspect ba visto na liya ngona bakam Feza yebse kinga va kufa ba ndabna qu'est-ce qui se passe est-ce que ba de ça cérémonie na morgue kuna to nini na benga mama ko mama ya ba Feza mama ta babenga mbangu na morgue kuna bisto ozela
to se bemema bengi na morgue boye ndenge nini to mema na ngai na mama ya bafeza na ndeko ya feza moko na papa na bango na mobali na nga papa Fiston tokenda tina morgue tokoma na morgue wana boye bu babino tala feza liboko esali boye ezolinga okuta cercueil te makambo oyo toyebi kezalaka mabe tala epi tala azolela papa Fiston na tala boye namonaka makambo oka lokola film ndela lokuta après fana mona bla doki ebembe ezolela feza maya miso ekita pena boye me mutu akufi liboko kaka boye papa na bango aloba papa wa feza mwana na ngai oui c'est vrai to comprendre que liwa na yo ezali normal te d'ailleurs ndenge mane kobela ti yo okufi boye on n'a pas pu trouver maladie ngai tata na yo wana bali kosaka te papa ngai papa na yo na comprendre que liwa na yo ezali normal te kosala biso boye te bato basala bamorgie basala bibembebele ofa bongisa tika bango basala musala na bango tokende kotika yo opema na boboto me ngai papa na promettre yo mutu asali yo boye na kolanda ye tokolanda tire fois de kosala mama pe lokola asaki mwana na ngai na tuka to comprendre que lione eza ya solo eza na boka batu donc tika bato basala musala bango ko déranger bango te tokende kotika yo on va suivre ça papa Fiston tango ka balobi ndenge wana batu ya morgue bazwi bagumbi liboko ya feza bien esembwami batie feza na cercueil normal mukiyena makambo yo mukiyeza makambo bakei basali pe obsèque basali funéral nyonso tout tango sili bake bakundi feza tango bakundi feza kaka ndenge papa alobaki na mama bino mwana biso kokufa ndenge wana te biso na famille na biso bakufaka te mama na papa bazwa tike bakenda na Brazzaville la verte na esi bino mama za mutu ya Kisasa papa mutu ya Brazza ancien boxeur bakoma na ngo bata Brazzaville bakoma na Brazza bakenda na Pointe-Noire bakenda kotala makambo ya mwana bango oui tango batalisi makambo ya Laisse Rabino Batou, vous avez un Zambie. Vous avez un Zambie, vous avez un straight parce que la maman rapidement m'a ramené ça. Maman, oui. Moi, la venue à Koufi Feza, Moutou a sacrifié mon bali naïe. À côté de la secte Moko, secte de la Lyon. Il y a un peu de communauté. Pourquoi on a dit secte de la Lyon, siège nango, et ça la Bénin. Tango a Kendaka na Bénin, na Lyon de Batinda Kaya na Bénin, pour n'a pas que introniser Kuna. Kuna za kombe ko basanga ki sacrifice ya munene ba ça qui est soit to pesi bana na yo soit to pesi mwasi soit to pesi papa na ba mama na yo to papa na yo ye aboye ko pesa bana na ye aboye ko pesa mama na ye aboye ko pesa papa a préféré ki apesa mwasi yango na esa kabino mwasi na libala mwasi aka mutu ya losambo ya losambo futa kaya losambo epolaka te o mama zalaka mutu ya losambo kotika tante ya il faut sambela ka pota kada pe baye e banengo ko résister est-ce que komi c'est la ba j'aime ya ezande boye ça va ndenge zali awa bolingi nini mwana bino alanda ye ti a kinse pe na mabele to bolingi nini est-ce que boyebi ke soki moi la landi ya bomie bala barotika na offrir des pères et des mères abia biso etali biso te ndenge asali mwana biso boye yepe fois kitakaka likambute babi bo toko kitende ngwana te bino so bozongi na poto bobenga ye botuna ye makambu ye a confesser andima soki andimi tokotala moyen musu tokosala mais soki aboyinde kondima voilà beaucoup la caméra oyo salama est-ce que boyoki et ça va bozonga na Paris ba Fiston papa va faire ça maman fait ça bazonga na poto na France so aller go vendre ba benga bokyo na bango bo fils aye ba tuna me yo ne zali awa to sito yebi yo kota ki secte moko boye na Lyon okendaki na Benin ba kende ko introduction yo mutu o sacrifier moi na biso mwana biso ba souvete ba ndeko bunga ro ko zwango bilamba ba ndeko bunga yo mutu ba ndeko zwango est-ce que c'est vrai makam oyo degré d'oli awanga na ndenga osakate doli était trop sur de awanga na boya et pesa moi discussion
Et comme c'est une guerre entre les Congolais et les Béninois. Et puis ça bilinga. Bon, ça va, le Colombo Kondima, ça va. À moins que ça la moi la ça faut que liwa moko naturel. So ka ko fi liwa yo yebi yo komona. Et effectivement le kola bana parce que la kaming une affection côté à maman, bana bakendaki na famille ya maman. Alors Doli atikala ki na ndako wana yemoko. Yaya 3 mois seulement. Doli pe makole banda ko vimba. Yaya eza na batu balia bango te. Bana ngani musu balia bango te. Yango ke asoki bake bala bala nini. Obali mwasi to pesi yo nzoto boye, mais to pesi yo mutute. Ezalaka signe ya kolobake non. To pesi yo mwasi, to pesi yo ebembete, okoli a été. Asa mwana ya batu. Mais yo lié pour la puissance nengwana. Doli makole banda ko vimba bake na hôpital. O bakangi na cancer de foie. O cancer de foie elongwe e ko muteme zo vimba. Donc ba maladie kili. Jour oyo Doli ndima a confessé benga papa bokilo o ba ya na hôpital alingi aloba. Ba benga mutu bango ya pointe no nganga na nganga bokende kuna te okende kuna Doli wana za musika akosala transfert. Bokomona moko na bla okufa ya kobika bokende kuna te. C'est ainsi que bakenda te Doli asala nini akufa. Na Melun na France. Donc maman akufa ki papa eko kufa. Pendant 3 mois batiki bana mibale ba orphelin. Bala camarade na ngai. Na kotanga bakombo na bango te, na kopesa ba âge na bango te. C'est pour dire bendaka batu matoi papa fiston. Ata Bible le bakayango, mariez-vous entre les enfants d'Israël. Toti ka kobala ka étranger moko. Bon, en fait, et ça choix na yo. Ceux qui ont ko bala étranger, mais lisu likolo ya lisu. Est-ce ko komi to so lipembe. Lisolo o ya Doli na Feza. Do Feza congolaise ya Brazzaville. Mais maman ya Feza za congolaise ya Kinshasa, papa na ye ancien boxeur congolais à Brazzaville. Bafanda na Kinshasa, bafanda pe na Brazzaville la verte bakenda poto kala. Donc tout ça na compte papa congolais à Brazzaville. Mais muta pesi solo masa na ye congolais à Kinshasa. Mobali ya Feza la ki béninois. Bande ko congolais boka musanga ko nga béninois. Nande. Voilà. Lisolo osoge ete yote partager yango peut-être ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Est-ce que komi c'est que bien. Voilà. Autre chose à présent. Il y a tout comme dans lisolo ya voici l'homme. Ce n'est plus question ya kobomba to ya koboya ya kondimate. To yebi yango biso nyonso tout. Bande kona biso ya Kasai babande ko benga bango ba juif. Ba juif. Pona nini bazala mbongo. Ezalaki soki omoni muluba à l'époque. Muluba motu ya mbongo diamanta. Oyo bande ko biso basi ya chanana. Muluba pesa mbongo akabata la te. Soki abimika boy chikapa doki. Ezalaki à l'époque soki mutauti chikapa auti mbujima ya yena kisasa bakolanda na sima po ayina ba diamant. Mais sikoyo esali ke baluba ozalaka na mbongo. Mutu apefera kende chikapa akende mbujimai azonga saka ozonga ye na diamant. Mais ekamwisi biso baluba babandi kokima province na bango babandi kokenda na province na bato mosusu baye na Kinshasa baluba base transforme banaso ya Kasai bakoma bana wewa bana moto. Quelle humiliation! Humiliation oyo utiwa pona nini baluba ba se convertir balongwe de batu ya mbongo bakiti na bana wewa esili wana te ya. À l'époque la soki obali mwasi ya muluba vanda na yo kimia mwasi ya muluba bana ko tricher te. Okotika ye 10 ans 15 a ko tricher te pour aller ko banga akokufa chibao. Tunaki aw est-ce que chibao ngo kufa nango chibao ebela ils ont malade ils ont cancer to le peut ça la sauter parce que degré à basi ya baluba o ba osala kindumba ndaka libala ndimela ngai ezali sobo. Est-ce que ça lui dit nini ba buka kimibeko to basala kindenge nini diamant o ezalaka na mbujimai na Kasai
et kenda wapi ngano lobi yango te ezali voici l'homme pasteur François toyo kaina nous et bon to amba mon ami personnel to développer sikambo ya baluba to la voici l'homme Kassayen que nous on avait connu les Rebisotozote, c'était Kassayen Yamibeku. On savait que moi si ya Muluba, Mubali a tout tiki 15 ans, au Kozongo côté intact. Oui ou non? Moi si ya Muluba côté 20 ans, mais la maille là la place aux ans. Je veux au côté de mon tiki là na tuniba. Lelo botambuli lukola biloko nyonsoal. Vos femmes se prostituent dans vos maisons. Maintenant, le moulouba qu'on connaissait, moutou ya mbongo, moutou ya richesse. Les autres, tout ce qui n'a pas moto. Où est le diamant? C'est parce que vous avez marché sur les lois. Il n'y a pas de victoire sans principe. Je leur ai dit ça au Kassai. Tout ce qu'on avait hérité de nos valeurs là, on savait que Soko Bali, moi na ya Muluba, au Bali de fille vierge. Oui ou non? Mais quand les lots. Voilà. Ça c'était un extrait. Il y a prédication à pasteur. Voici l'homme François. Nakoyamba pour Bino, honorable commandant Congolo Anderson de Djobour, mon ami personnel, la voix digitale. Représentant légal, il y a des Congolais en Afrique du Sud, en Afrique australe, en Afrique mobimba. Tout ce qui est Oyo, Ngaïna Ye, Ye étant porte-parole des Congolais, Mokope, Yaba Kassaye. Moi, je suis commandant Congolais Anderson de Djobour, Mbote na yo. Allô? Sorry, d'abord ça fond la micro. Mbote na yo, commandant. Le Sako. Honorable président, fiston Pelende Tata Sadek, le sako na mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakero, pe koleka mama Olive Lembeti. Pamote na biso, eza okende na Portugal, et pa papa Fernando de Pedro, Pedrito, Oyo azakuna na Portugal, alandaka Radio Lokole TV chaque jour. Papa Fernando de Pedro, bon dia, Deus t'ajuda. Maman Tebele na maman Angèle o azali fidèle ya Radio Lokole TV. Moi Mboka nazali à disposition na yo. Merci beaucoup. Voilà, nous profitons aussi pour la repose en botte na Pedro Fernando na Portugal, boza et belé, nous sommes à Zurich partout donc balandi Radio Lokole, merci ça nous fait trop au cœur. Donc les mamans tout trop bit mon ami personnel commandant Congolais Djobour, je rappelle que vous êtes porte-parole au comité congolaise. Quand les alaka sont une fille ya Muluba, et que obali moseka. Mais c'est presque pour la nini ba moseka, bazalaka li souté na presque plus na tribu ya Baluba. Vous savez que la mwana ya Muluba il y a 17 ans, il y a 19 à 20 ans, mais moseka ezali li souté. Na enchaîner mikino na ngai pour répondre mbala moko. Pour la nini toyebaka Muluba mutu ya lokumu. Okutana mobala Muluba akopesa mbongo ata la terre. Bato bane ko préférer okende Kasai na machikapa koluka mbongo koya mais bato bandi ko kima Kasai bayaka na Kinshasa. Muluba azaki mutu ya lokumu, mutu ya mbongo, Muluba asuki na wewa na mutu ya moto. Diama ekenda wapi na Kasai. À l'époque, soki obali mwasi ya Muluba, vierge ko balie, ato obali mo sekate, difficile, attends voyager 10 ans, 20 ans, voilà pasteur François Mtalobi, tika eme na omai, okokuta yendengo tika kiye, kindumbe ozalate. Mais sika abwe, bango bakoma na kipaka Juma, koleka kutuba Chelsea. Qu'est-ce qui ne va pas na bandekonabisho ya Kasai? Donc, to pesi yo temps, balaye, ba question surtout na ba réponse, développer un mot, autant de minutes que ça. Malombo kayo commandant. Voilà. Voilà, merci beaucoup, honorable président. De bon sene ko pesa mbote na papa na mama ya Feza. Ba parents moko ya lokumu, ba tiki mwana na bango akende boite lokola ebwele, ba tiki mwana na bango akende boite lokola ndunda. Ba sali bien na garçon oyo azwaki Feza allié lokola biteku. Dieu merci, Feza kangama na mongongo asuka. Bandeko avant na kota na sija lelo
na koyebisa bino ke non mbongo ezalaka bien oza kolia yango na mwasi na ona bana tala papa Fiston Pelende tata ya Sadek na mama Rina Pelende baliaka mbongo na bango ensemble eza esengo te mais yo okende koboma mwasi na yo mpo bana kolia mbongo wana nani bandeko oyo toza kovivre na mokili ya malamu tozwaka yango zwa exemple ya couple oyo Fiston Pelende tata ya Sadek na mama Rina Pelende baliaka mbongo na bango na bato ezalaka esengo mais yo soki ozwi nzambe apamboli yo ubi okeso na ndenge ya molili batela mwasi na yo parce que ye nde kolia na mbongo na yo eza azolia yango boza kolia yango na esengo sikoyo yo bomi mwasi okolia mbongo na nani vraiment ete baye oyo bakendaka na nzela ya molili luka moto akosakrifie tika mwasi na yo lia mbongo na yo na mwasi na yo ndenge papa na biso Fiston Pelende tata ya Sadek aliaka mbongo na mama Rina Pelende. Bandeko makambo ya diama na Kasai makambo ya bavierge na Kasai to banda na makambo ya diama na Kasai ezalaki ebele mais baluka bakutana na tricage ya liboso ezali boye diama ezalaka interdit kosala ya exploitation artisanale baluba bazali okende na kelasi parce que bazali okende ko exploiter diama te bazokende ko exploiter diama ya kobatama diama ezali na valeur ebele diama ezali na mbongo ebele baluba tango diama ezali interdit ko exploiter yango d'une façon artisanale bazala okende kelasi baluba kotanga ebele montage euta epa ya Mobutu président Mobutu bomonaka oyo atrika baluba mbongo ya miba ya diama ya mbujuma etonga mbujuma ite mbongo ya diama ya Kasai etonga Kasai te ndenge na mona lelo bato mosusu baza kobeta tolo ya baminerai ya province na bango baza kobosana ke Mobutu autiliza mbongo ya diama ya Kasai mpona kotonga baprovince mosusu. Alors Mobutu alibéralisa diama bajeune ole bakendaka suki elasi ndenge baza kokende kelasi liboso bakota na exploitation artisanale ntango bakoti na exploitation artisanale esali ke jeunesse ekufi or boyebi bien soki bozali kopréparer jeunesse seke bozali kopréparer futur ya mboka na bino jeunesse ya Kasai ekenda ndenge wana classe bakendaka susu te bakendaka na diama. Kabila arrive au pouvoir, Joseph Kabila akomi na pouvoir abomi miba asali compagnie na ye mosusu ya exploitation ya diamant à part po ezali miba te et tango baluba bamonaki non mutu oyo akomi exploiter diamant non l'intérêt ya Congo notre patrie non intérêt ya province na biso ba mama basala marche na Kasai wana batambola mutakala balakele diamant mabe diamant ebunga. J'espère que je me fais comprendre. Diamant et bunga. Alors diamant n'est bunga wana ndenge bomona lelo yo génération future ya moga na ya province na biso et beba. Ka cela ne tienne. Soki ba réhabiliter miba wana bomona diamant ezonga. Parce que diamant au Kasai ils avaient ba chef coutumier. Soki ba yeba lobi ba saki ndenge mama ya Feza na papa ya Feza ba sakaki diamant ezonga na Kasai. Donc c'est un problème de réhabilitation à miba d'abord. Et vous allez voir que non, makambo obonga na Kasai. Ngai naza en Afrique du Sud. Na sta kutana mwasi africaine, ya africaine, na ebise que naza congolais, a tous les congolais arabes na ebise Zaïre kala bien. Mais comment bino ba Zaïre comment oyo sala sécurité na mboka oyo? Biso te ba kala. Ba Zaïre so ba na Afrique du Sud ba vanda na ponte. Ponte na ba vanda na yovi ba ebi yango immeuble mo ya monene wana dans la forme ya ronde beau cercle. Ba Zaïre ba de vanda kuna ba sud africaine bazoka no sala kindumba kuna parce que ba Zaïwana bazaka na ba dollar ba pesa bango ba mbongo ebele lelo oyo ba Zaïwana ba yaka société to koma ko yawa ko sala ki sécurité. Donc c'est comme ça Mobutu na base na yango Joseph Kabila ya enterré allez masolo diamant et sila siko jeunesse oyo ba leko zo mbongo facilement mbongo za les sociétés ils se sont retrouvés sur les motos. Donc c'est dans ce sens là to yana likambo ya mwana mwasi vierge au Kasai mwana mboka Fiston Pelende tata ya Sadek omoni problème oyo ezali industrialisation ye monde android ye totiki bukoko na biso tokoti na monde android soko zwi lelo oyo baluba 50 otelemisi bango wana bukoko na biso to respectaka yango susu te coutume to bwaka na mai donc balinye oyo bakoko na biso batikela biso to bwaka yango tomi komisa plus ki mondele
industrialisation monde android nde tokota ozomona ke biso moko nde todétruire eloko na biso wana mais kasila na etienne na baprovince na biso na bavillage kuna kana basi ya bavierge bazali yango bamonaka baluba mosusu balonga bakei kobanda na province bakei kobanda na nini na village mais wana mpe soki obali ye kuna oyede mpe awa amoni minda okomona mpe abalukeli yo mais basi ya vierge bazali sikoyo problème eza ndenge nini eza na bato mosusu ye moko nani mobali azoyebisaka mama makambo akuti makipaka yango te ozomona place problème ezovanda wana rappelle toi ici papa ndosimawa soki biso makambo bukoko awa mais est-ce que esimbaka te malgré esimba te ye mpe tula mwisi azaza allez disparaît comme le sel dans la soupe papa ndosimawa tomonaka lisusu te moyen to te ya susu bukoko awa na radio lokolo ezali te pourquoi parce que papa ndosimawa ye moko tula mwisi azaza donc biso moko mibali ya baluba tobandi kodétruire bukoko na biso bamisusu basalia na babiso ke non ata pesi moko na libala kuta etali ye te kala na kasai mpo opesa ntaba oyo jour moko tuna na émission awa ntaba oyo bapesaka ntaba wana oza kopesa yango mpasi okuti mwasi vierge mais tokoma kopesa ntaba ya fantaisie okuti mwasi aza na vierge te opesi ntaba omoni teke ata mwasi akobanga na eloko moko te par contre soki okei na ye okuti eke azala de vierge oboyi kopesa ntaba akobanga mais biso moko bana mibali nanu kaka ya baluba na bikolo mosusu tobanaliza na biso bukoko na biso tala esika wapi mabe ekoti tala esika wapi mabe ezali ndenge wana nakozonga na voici l'homme aza moluba wi ayebi mpe makambo oyo nalobi oyo ayebi yango mais ntango ateyi yango ala vole mais lelo kopermettre ke pour la toute première fois napesa voici l'homme mbote parce que namoni ye arecadre kabunji walesa oyo akutani na paster moko boye ya yuma aza koridiculize na plateau soki na nini na cher paster wana mpe atelemi soki ezalaki ngai commandant Anderson ton ami personnel na ngai nabeta kabunji walesa mbata mpe na kase ye na cher na kiti na bimi na ngai na kati yo maloba te nayebisi yo degré baridicule soki ezalaki ngai nayebisi yo mbila linga okweya wana mbila lingaka kweya ya solo yo mwana mobali bazokomisa lokola bolole boye na miso ya bato telemi mpe baza kosabola yo mpe otiki na yo mpe otelemi aza kosimba mpe veste ya kokango neti kobongisa babuton ya licho honorable président video wana esalanga motema mpasi moko naza komituna soki garçon aza mpenza mwana mobali ya solo ou bien aza mwana mobali moko ya bolole ya kisengi naza koyeba te banda natalaki yango lobi na mission mpa na yo ti sikoyo oza kolekela ngai naza kondima teke mwana mobali akosala baforme boye oyo moninga na mobali aza koridiculize oyo baza kotia na bafoto nakopanza nakobebisa biloko place wana donc ekotikala bino histoire omona bamaître oyo batelemaki wana nayebisi yo dega na linga nasala wana kabundu alesa alinga lapa te merci namoni voici l'homme arecadre ye alobi oza na osente mais oza kosabola moninga boye donc place naprofite napesa voici l'homme mbote yango wana alors nakozonga na sujet na biso ezali ke biso moko nde toembrasse industrialisation toembrasse monde android tonéglige bokoko na biso tonéglige makambo nyonso ya coutume ngai oyo abino commandant Anderson Congo de Djobour grand prêtre mère ayebi bikilakila ya famille nazalaka tosalaka bikilakila na compte ya famille bokoko tosalaka yango donc kotana kutu nasala kutu bashe te donc mwasi na ngai omeki okei Dieu merci quand nzambe apesanga mwasi mwa bolamu mpe ya bobutu akosala makambo wana te mais biso na famille na biso omeki ba otambola okei okokufa donc bokoko na famille ndo bokoko donc eloko wana tonéglige yango te bajuif bango moko basalaka bokoko nzambe tosami abayebisa biso nini nzambe bakoko na bango te nzambe ya babraham bamoïse bokoko na bango tala baindien indien soki azali hindu ata aza musulman okomoni na singa rouge ya mwasi okomoni na lidodo ya rouge na elongi biso kaka bapongolais nde tobwakisa bokoko na biso kaka nde tokoma bayanke biso kaka nde topretendaka koyeba nyonso biso kaka nde toembrasa kutu mondialisation industrialisation toyamba kotima bamindele marche ya bamindele koleka na bamindele bango moko tala esika wapi mabe ezali na asiri na bato oyo baza kolanda biso bakokomprendre ke non faute ezali non epai ya basi ya baluba mais biso no mibali ya baluba liboso na mibali mosusu bokoko na biso totika yango nayebisaka biso toujours naye na afrique du sud awa soki otuni sud africaine congo akopesa yo kombo na ya bumbu ya mboka oyo otuni kombo mondele boye aza nango mayebisaka te ya kombo na nga te azopesa kombo na ya bokoko
mais ba misusu ko benga Congolo boy ate benga Anderson non vrai comme on est derrière on a Congo donc biso ba zaïrois biso ba congolais ndi to négligeable beaucoup na biso dans les secteurs ma benyoso et voici l'homme pe ayebi yango que to yambi bayambisa biso makambo ebele net ba voici l'homme wana ba koyelo masolo shono ndenge zali na kuti meza mabe ndenge zali to ko sambela ne place mabe ikota ya mwana ba ngo baza na base ya kobebisa bukoko na biso ba voici l'homme za komona. Voilà, merci beaucoup honorable. Allô? Allô, oui? Ouais, merci beaucoup, honorable, pour l'intervention dans Kitoko. La régime fait signe qui est aussi ici émission. Nous profitons de cette occasion pour nous souhaiter un très joyeux anniversaire à Moussa Nanzambe, apôtre Moïse Kassongo depuis Kinshasa. Vous souhaitez bon anniversaire à apôtre Moïse Kassongo? Voilà, Moutou Nanzambe, Ntoma Moïse Kassongo, aya awa, namona démonstration. Ngai pe nandima ye nkola pambola ye happy birthday to you man of God Moïse Kassongo nzoto mike bokonote azali en communication na Nzambe lisolo na Nzambe parfaite donc mosali na Nzambe nkola pambola yo nkola continuer ko utiliser au puissamment pe bampate na ye okengela bango malamu happy birthday to you man of God Moses Kassongo. Voilà. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Moïse Kassongo, tu peux savoir moi cadeau. Maman, tu peux savoir combien? Bon, Moïse Kassongo. Tu nous demandes quelque chose, hein? Moïse Kassongo. Tu comptes. 1. Voilà. 2. Oh, ils allaient beauté. 3. Il y a raté le connecté, 4. 5. Fiston Pelé, c'est mon ami. 6, je suis d'accord avec toi, 7, mon ami. 8. 9. 10. Bon, $1000 à moi. Moïse Kassongo. Money, $1000. Maman, toi. Bravo! Happy birthday! Happy birthday, Moïse Kassongo. Moïse Kassongo. Radio Le Colère, $1000 pour la Moïse Kassongo. Voilà, allez. Ça c'est bien. Reste un porte-monnaie. Allez, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud dit voilà. Un coup, une flamme. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.